na bosolo ya normalité. Ya normal. Bonjour mon frère. Yeah, bonjour ma Congo, bonjour Bandeko Banase, merci. Intervention dans les juste. En tout cas, tout ce qui est fanatique à part biso tout aux aba amoureux à musique ou à biso, mais ba leader na biso baza ko gérer na makambo eza mabe. Il faut pas tous à la kawana toujours tout support babuzo bana bango. Ngai eloko na yebi na ba pays za développer bato bazana ba moyen ba invita ka kozala na ba problème na ba faible. Parce que bayebi ke soki na kwei likambo na mutu oyo ngande mundu na kopedre azotala ke nakondima te na pedre bambongo na ngai to na pedre biloko na nga par rapport na koma likambo na mutu na faible oyo mais pa na biso eza kaka nde bato baza likolo balukaka kodomine bafaible siko biso baoyo toza oyo mwa bavoi oyo soki ebimi ezoloba bavérité mpona kodefendre bato wana okomona bato lokwa bamama bazawa baza kofinga baza koloba bat misu na moni na jeune moko akomi papa chéri puissance na nini ya kobanda kobima na mwana bato na âge ya 11 ans ti ya chaezem na âge ya 14 ans donc mwana na bandi kobima makila pona eloko ya papa chéri o bobengaka donc ki papa chéri na ye ya kobebisa vie ya mwana bato donc mwana na soki abandi ko régler avant eza par rapport ke abandi kozwa nzoto mobali donc avant pona ni tokondima biloko ya boye bozwa ko défendre eloko ya boye ngai intervention na musu na ko bakisa aluka kende poto na ndenge na ye jibe na équipe na ye na famille na ye bayebi bien ke soki bameki kotinda ye poto mwana ana ko revendiquer ba droit na ye eloko akolinga ameme poto donc izata omeme poto te soit aluka musala nenga lobi azoluka musala to soit akoma chroniqueur aluka page moko ya Facebook asala balar to collaborer asala balar aluka koya na poto pona na poto nde esika droit ya kibomoto ezalaka justice o ya biso a Congo wana donc ozomona ke ba leader wana ba koma ensemble na ba politicien na justice donc makambu tu ba koma otala ngo kaka boy quelque part ezara pe ba magie to ba kiso bazwaka ata bo beleli boye ba lobby boy donc ba mona ra logo le logo te bazomona danger ya likambo o ji ba salite parce que bazana ba kis na bango bazo utiliser elo na koloba ameka mwa démarche susu mukeka na nenga Congo ezana ba organisation ba woman bi o ezalaka na même non au Congo il y a rien au Congo elle va pas obtenir justice. Elle va pas. JB Mbelekete Jazz, il a trop la main. Liboko ya Moulaï. Liboko ya Moulaï trop na Congo. Que ça soit le deux Congo. Ce qui est vraiment dommage. Parce que nos musiciens, nous à Kinshasa, baza appel à Maboko Milaï na Congo Braza. Parce que ba yembela ba mikonjuana Braza, ba yembela bana na bango. Basala kaba bloc bazaka ba invité na ba fête na bango donc c'est dire que ata Brunette wana lobby a traversé dans ndenge ya Congo s'il y a des gens qui le surveillent pour ba yeba ba ko kipeka ka ko casser pe na niveau ya Braza donc moi mukie kutu Angola parce que Angola vraiment côté wana je pense que ba mission na biso bazana main longue te na Angola entre trois pays wana pays otoki kozanango ko le numéro il fait aussi WhatsApp. Voilà. Angola, ce cas là, la Angola, baroki ko faire voyager na facilité. Mais Braza, mbelekete jazz azana batu. Azana batu. Ok, bon, pour na kita na rolo pour na maman ya JB vraiment, quand même il faut azana mute ma maman. Abota JB, batika la roboto le JB te. Kozwa mutu mwana oya ye. Oyo na zui na nuna. Bonjour Bandeko. Nathalie vidéo qui passe en tant que parent, qui passe en tant que Congolais,
J'avais en tout cas beaucoup d'estime pour cet artiste, Monsieur JB, parce que c'est de lui qu'on parle. J'avais beaucoup d'estime, beaucoup d'estime. Mais à suivre cette vidéo, j'ai eu très mal au cœur. C'est vrai, Batobele Bazoko Melanga dit quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire? En tant que parent, ça fait très mal. J'ai une fille, moi, de 15 ans. 14 ans, elle a 15 ans. Quand je vois cette fille en train de parler que elle a été déflorée ou déviergée, si vous voulez, à l'âge de 14 ans, à Zuizemi, à Botine à 15 ans. J'ai la rage. Je vois ma fille. Bon, je ne vais pas verser dans les sensations. Moi, je relève seulement les chefs d'accusation. Sur l'année, moi, on a relevé quelques chefs d'accusation. Chef d'accusation à l'époque, c'est la viol. Parce que la fille a été violée. On peut bien un viol sur mineur, parce que consentement, elle a quitté. En sondant sur Mokolo, sur moi, 14 ans, des salés qui ont défloré, au Tchézémi, à Botina, 15 ans. Peine à 20 ans. Mais, il faut que peine et à viol sur mineur. Je comprends aussi pourquoi, parce que faites attention. Peine et à viol sur mineur, délai de prescription nango est à cas de 10 ans. C'est-à-dire, katikati ya peine, neti peine nango est à 20 ans. Délai de prescription, c'est-à-dire que tant au bapé sagabino, avant pobo funda, il faut à la katikati ya peine. Peine neti est à 20 ans. Bozan a 10 ans pobo funda. Aujourd'hui, j'ai suivi la fille, elle a 24 ans. C'est-à-dire, ane nayo yasuka, yangoyo, pour ofunda, pour bakanga, moto ya viola yo na 14 ans. Mais aussi, ce qui, après Kobota, Bozaki Kobimana Yikaka, Abimina Yukaka, Tio Komina 16 ans, 17 ans, aux anos mineurs, délai de prescription, et Bozala, toujours Yasuka Bosaki, acte sexuel. C'est-à-dire que 10 ans, on compté, c'est-à-dire que on a droit à funda, ce qui ko violé comme mineur, on a 17 ans. C'est-à-dire que délai de prescription, on est en 2027. Deuxième chef d'accusation, on a moni, est harcèlement. Non, c'est-à-dire que vous avez harcèlement sexuel neto benaro. Vous avez harcelé sexuellement cette fille-là. Peine nango ezaka de 12 ans. Celui qui a eu 20 ans, il y a viol sur mineur. Il a eu 12 ans, il y a harcèlement. Et puis, il y a aussi un autre chef d'accusation que j'ai relevé. Le refus des parents de présenter l'enfant à sa maman. Peine nango ezaka d'une année. Une année. Il y a prison. Avec amende, hein. Mais il y a aussi enlèvement et séquestration. Enlèvement, peine de Nangwezakaya une année. Séquestration, peine de Nangwezakaya 5 ans. Monsieur l'artiste, j'avais beaucoup d'estime sur vous. Vous abusez des mineurs. Une fille de 14 ans. Mais quand vous couchez avec une fille de 14 ans, vous se ressentez quoi? Eh, monsieur le procureur, c'est vrai, cette affaire fait déjà clameur publique. J'ai vu ce que vous avez fait avec le pasteur Cass. Voilà un autre cas. Il ne faudrait pas que politique, justice naturelle, il y a 2 poids, 2 mesures. Si vous avez arrêté Cass, si vous avez ne serait-ce que entendu le pasteur Cass, voilà un autre cas. Pasteur Cass, peut-être qu'il n'y avait pas de... N'habite ceux qui ne bouillaient pas viola qui m'ont mentionné. Mais au moins, on a coupé Azali. Preuve, il y a viol les Ali. Délai de prescription de 10 ans, viol de tes à 20 ans. Moi, on a commis à 24 ans aujourd'hui, je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai eu très mal, monsieur l'artiste. Ah non, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. En tout cas, ceux qui sont ici, bah, peine d'union, c'est 20 ans, il y a viol, 12 ans, il y a harcèlement, une année, il y a refus, il y a parents représentés. Moi, ça fait déjà 13 ans, 5 ans, il y a séquestration, ça fait 18 ans, une année enlèvement, ça fait 19 ans, on a 20 ans en viol, ça fait 39 ans de prison. Vous devez aller en prison. Vous abusez de nos enfants. Comment vous ici, vous abusez des enfants? C'est pas possible. Que Dieu bénisse la RDC. J'ai très mal, j'ai très mal, j'ai très mal. Les juristes, aidez cet enfant à recouvrer ses droits. Aidez cette fille, elle en a besoin. Naïbi qui va zo bendaye, délai à prescription et les cas. Pour avoir la mesure, il y a au fond daté viol. Ceux qui
Katikati, il y a viol négeza il y a 10 ans. Ceux qui m'ont en a commis là-bas 25 ans, 26 ans, des gens de là, délai à prescription qu'on les cabarofous d'ailleurs, ils pour la violter. C'est ce que la famille et les pseudo-juristes et avocats qui sont autour de l'artiste, parce que ça là pour moi, on en a recoupé ma droit. Que Dieu bénisse la RDC. Naibité pour la ligne président Futanga Boy. Azuna na bomwana na servir rien na danseuse pe na botte les moines. Bato mususu kuto basani le côté mais amemi bango na poto na ebite motema ngo ya nini après azo sala boye autika na Kinshasa opona nini ngabo na sai deux fois voyage na les États-Unis et simbite pona nini mutafina buto makamona na ebite pe na keshini ngamoko abina na zonga ausaba démarche na ndenga malamu ti sikoyo papa na ngai atiki ngao na Kinshasa amemi bato mususu mengai ya sundoli ngao na sali eloko nini au presse komi boina benga batunyo na benga simba kate na ki kota mama Agnès croit que maman kokote la ngaro za net mais maman susu kaka donc ndenge moko kaka na président na epesi ki presse mutayibisa ba makamona bazo manipuler nga na magali chitundule ki presse bazo manipuler nga makasi na c'est comme si na komi rejeter lelo que ça nga pasi yango. Tant qu'on bien après, vous parlez de Papa Chéri, parce que Yene Moutazali, vraiment, président, il y a BCBG, place aux Alaki, mais affaire il y a le pan, qui moi en tout cas, va somber là le pan, les lots mécaniques pour bêter la biso, les solana, au vendre dans le pan, on a yo, tu as qui Chine, au ticket le pan, on a yo, à Ebisi aux zong, aux zong, le pan, on a yo, aux ans le pan, on a eu, ou à somber là yo, bâti à l'aise, tout ça, pour poto le bidé à Bakinda na hôtel, poto batinda hôtel. Mais au lobby qui bazongi sayo kouta Chine bazonga na Kinshasa bakotinda opoto mais basomela wa lopango mais quand on bête biso li solo lopango wana est-ce que réellement mon en tout cas basombela lopango na Papa Chéri nana yeba basombela nga lopango na sima to yo mona mikanda neze yango te ezam lopango papa moko ya muluba esenga to longwa nga vanda ki wana na vanda na kati wana après na simi compliqué balongoli ba benga na moni kaka ke no lupango ezenga susute komi vrai document bimi ya papa moko ya muluba na ebite nga na mona ka lupango sango no vigiler page na yo soko yete po kota miniature na makamba jibe po ba miniature to lemba te to notata ba 10 personnes mutu na mutu okota. Pour modèle audace kana makambo fali, on dirait fallait zana nyongono butu, on dirait zana nyongono tongo, audace kaka na makambo fali, yako dasuka na makambo mwana suka. Les mamans, soyons solidaires envers mwana suka. Pensez, regardez, so kozam ndeko mwasi, so zana na mwana mwasi ya 12 ans, 11 ans, nanda kunao. Tala pose wa kanda makasi ya jibe mbelekete jazz, tala mwana na yo. Imaginez ce que papa a 40 ans, 44 ans. Likolo ya mwana yo. Tala mwana ya 11 ans, 12 ans, sans libele, sans lisoko, sans poil. Tala mwana yo. Tala siko mobali ou aleki na âge. Mobali aza kutu génération na yo emso plus. Atiki yo. Ayo fongolo mwana. Imaginez ça. Et ne reprochez rien aux parents. La pauvreté au Congo fait faire des choses. Même si nous on était au Congo, on ne sait pas aujourd'hui on allait devenir qui. Il y a un deko oh bima libanda à Congo. Senga merci. Senga na moi qui m'a yele pour na komona ke mboka na biso ya un ça ne va pas. Luka moi ki bo moto na mboka o fandi ota makamsusu auto bénéfice na bamboka wana mais na mboka na biso total ngo 8000 km. Bon mona ki ya un ça ne va pas et ils sont tous complices. Beaucoup de gens, ça les arrange que mboka ne bongate. Bato ba vivaka na mafioso, bato ba viva na corruption, bato ba vivaka na nini, ça les arrange. Bato ba salaire na bango yeba na raté et wutara wapi kendara wapi. Ça les arrange que mboka na biso bongate. Pour ekolongola bango ki bo bango nyos. C'est pour ça. Et bisto za kafani ya bato wana, nous devons arrêter. C'est nous qui souffrons.